Zala na yo famille bota o sepela. Zala na yo mwana Belvi kandi o sepela. Zala na yo fan ya Belvi o sepela. Zala na yo famille bota ya tongo o sepela. Parce que kuna biloko kitoko ezo ya kaka. Biloko a goût, biloko a bio. Quand on habite la cabine du solo, chez Belvi kandi c'est la qualité, chez Belvi kandi c'est le travail. Na Belvi kandi zalaka makambo kusakana te. La famille, bouti komona awa ba image, hein? Bouti komona appel ya Belvi kandi. Belvi kandi bongo akendaki kandi ezalaka na dialogue, hein? Entre ba ambassadeur la famille, ambassadeur ya liboso ya écran, ambassadeur ya mibale la famille Grande-Bretagne. Belvi kandi azalaki invité kuna pona kokende kosala mwa ba échange la famille. Ezate que non Belvi kandi ye mokonde akendaki inde ayaki kozwa invitation. Quelle considération, hein la famille? J'ai dit bien quelle considération. Belvi kandi azana étoile. Babiloko aboye bako bengisa n'importe qui te. Mutu bakoki ko bengisa za mutu mayele. Kande tolobaka toujours Belvi aza mutu moko aza na intelligence moko ya makasi. Belvi kandi aza mutu moko o tokoki ko comparer te que non toza na ba comédien na mboka na biso to meka ko comparer Belvi kandi na ba comédien wana. Belvi kandi tokotika la ko comparer yete. Elle est exceptionnelle. Parce que soki déjà na niveau oyo bo betelanga na lisolo. Ata na ba commentaire bo yebisanga comédien nani. Oyo penza na ba conférence, oyo penza na ba débat moko boye ya gouvernement, na ba débat ya ba ambassadeur ya ba pays mosusu basi ba invita. Totika la komona te. Mais la seule personne na 21e siècle o ba ko invité eza nani? Poutine, la patrona, la maman de la famille Libota, yende ba ko invité. Justement pour dire que aza mutu moko azo sala musala. Aleki bango banda lelo tu lobby boko ya kofingela biso Belvi yekutu alata kate yekutu makolo poussière ayebaka kolata te mais mutu oya yebaka kolata te nde mutu bazo benga ye na ba réunion malonga ya bato minene mutu o bolobaka makolo poussière kana poussière na ye wana yango wana zo mataka nango hein na ba conférence na ba ambassadeur ya bato minene ba beda show bazalaki kuna invitation. Makolo poussière ye wana il fallait komona tango akutana ki na Fally Ipupa ezate que non ye asengaki invitation na Fally Ipupa mais azalaki invité na cérémonie d'ouverture ya film ya Fally Ipupa bayaki penza ba invité balobi que non okoya Belvi kandi ye wana pakata akei ka bon obo benga ka makolo poussière. C'est le travail de Belvi qui parle. Musala na ye. Au moni na mokili, il y a beaucoup de personnes, j'ai dit bien beaucoup de personnes, voire même nos autorités, voire même peut-être Bakonjamboka, Bazalaka Natan, Kolandaka ba film Belvi. C'est tout à fait normal quand des toza boye, tout le monde a ka président na biso, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, abanosa la ba commentaire na film Belvi. Mais mingi baza batu moko ba vanda ka pe batali. Omoni batungana lobaka, Belvi kanda za mutu moko ba pesa yata titre azala ministre ya éducation. Azala ministre ya jeunesse. Aza mutu moko kosala musala kitoko na mboka na biso. Po aza mutu aza na sens wana. Sens wana ya kosala ka musala malunga. Sens wana ya kosala ka musala makasi ya kitoko Belvi kandi. Soki lelo ba opportunité ba nzela ebele komi kofongwama na kombo na ye. C'est parce que musala na ye ezo permettre ye musala oyo ezo sala. Ezo monana na miso ya bato. C'est vrai, ba mosusu ba kotia na bango kolata. Nga efiza kolata, siko kolata wana ezo mema yo wapi. Hein? Ba o ba tie na mutu na bango que non il faut na lata. Kolata wana ezo mema yo wapi. Mais Belvi o bofinga ka ke non ayebaka kolata te ye wana zo matin, matin midi soir. Ye wana na ba conférence ya minene ba komi ko bengisa Belvi. Ye wana na ba conférence ya malonga Belvi akomi ko zwa ba invitation. Wana nyose kola musabino te. Boya kosala musala malunga botika ba makelele o ezangi mutu na makolo. Bofinga ka Belvi na soni. Bofinga ka penza Belvi na soni. Na soni ya makasi. Boya ki komona Madame Christelle ye wana bengisaki Belvi ba travailler en collaboration.
Belleville akendaka te ke non asenga akende kokutana soki na ministre nini ye wana amema ngulu na ye te okotikala komona babiloko ya bongo te. Belleville kandi soki bomoni ye na bureau kingandi cela veut dire que azwi invitation babengisaki ye akende yango bokomona Belleville. Mais dans les vides kaboye akendaka te. Kilelo oyo toza na besoin ya bato oyo bakoya kopesa éducation. Na kilelo oyo toza lisusu na besoin ya bato te ke non nga naza na besoin ya kolata, nga naza na besoin ya kosala boye, nga naza na besoin ya komata, nga naza na besoin ya kokita te. Toza na besoin ya éducation. Po totalela pe génération ya bana na biso ya lobi, génération ya bakokolo na biso, génération ya biso moko ndenge tokola. Belleville wana azaki invité ake kokutana na bato minene dans le calme. Kande na yebisaka bino Belleville aza mutu moko azalaka social, pas seulement social que non alingelaka ba contrat minene azalaka bongo te. Après kokende oyo akendaki Cardozo azalaki na matanga, grand frère na bango akufaki. Azo silisaka kuna mbala moko ye wana azo kendaka na matanga akende kolila na Cardozo. La famille. Kande na utu kobetela bino lisolo mosusu bofingaka Belleville na soni. Soni penza ya makasi bolalaka bolamuki bofinga Belleville penza na soni. Ti bobengaka makolo poussière bofingaka ye penza na soni. Boyebi ke mwana mwasi oyo. Soki lelo eza na ba parents bakomi kondima kotinda bana na bango bakende kosala théâtre, c'est parce que bamoni ba exemple ba Belleville. Bamoni ndenge Belleville azovanda na bana bato. Yango lelo bokomi kobimisa bango kutu kuna babimaka na mibali babetaka magoda en plein tournage. Boya kobebisela ye image ya Bella Production. Mais bokoka na bino te po eza ya liboso te o boye koloba. E ozala pe ya liboso te. Eloba ata bandeko mosusu ke ya sika eza te. Nyonso bosi boloba, nyonso bosi bofinga. Erex maka ngai na lobaka ngo chaque jour nzamba pesa nga motema oyaka kofinga batu te. Nga kofinga batu ezalaka sens na nga te. Ata soki nzamba pesa ki nga motema koya kofinga eza na batu mosusu ata soki nga nazo fingela mutu kingandi eza na batu mosusu ona bandai na lingaki na banda nanga kosote. Batu neti ba Belleville otali yeka bolobi mais mwana mwasi azo sala musala malunga aosala penza musala tala ba film na ye. La famille, je vous ai toujours dit que la famille ba film à Belleville kandi eza film oyo na koki kotala na ba parents, eza film oyo na koki kotala na belle famille, eza film oyo na koki kotala na bana, eza na ba film mosusu ezalaka kaka mafinga na mafinga, eza na ba film mosusu ezalaka kaka buzoba na buzoba, batu bakima batu basala boye ba parole moko kaka ya mabe ya koloba keno soki bana bazotala eza kaka pasi. Ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara
kitokos. Gers biashara c'est la qualité. Gers biashara bisika masolo ya kitoko. Tandis qu'avec le film de Bellevie, bozwa na ndako botala ezala bozala ba parents bozala bino moko. Botala penza film, vous sentez qu'il y a de l'éducation. Tala kutu film asika o ebandi. Botala déjà film. Botala déjà déjà film ezo pesa bino déjà makanisi ya kolobaki film oyo kozala kitoko. Film o penza ovandisi pe na bana na yo bino wana bovandi botala film. Ata soki bomoni eza na ba film mosusu ezalaka botala ngo soki bomoni bana baza kuna bayekola baningi balakisa bino mwa eloko moko boye bofini nanu bokangi nanu telefone télévision. Eza na ba film mosusu ezalaka bongo omoni parti mwa mafinga na mafinga okomi kolekisa mbango bana bayoka mafinga wana te. Mais ba film ya Bellevie bokotala ti bokolemba bokotala ti na bana bovandisi bana na bino penza botala na bino ba filme po boyebi ke awa mafinga eza te, awa buzobe eza te, awa makambo ya emataki kitaki eza te. Ba filme moko oyo ezopesa ba sens ya makasi. Ba filme moko oyo koya pe ko éduquer bana. Ba filme moko oyo koya pe ko fassionner bana. Mais ba filme mosusu toboya kana biso kotala ngo omona ka filme boyo bokomi batia na télévision 10 minutes kaka ya pambe faut banda ko lekisaka. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mafinga. Bellevie aza ya nzambe. Bellevie aza penza ya nzambe. Kana lobaka ngo chaque jour bato o baina Bellevie baina yeka pona kimotema mabe. Bato o balobelaka Bellevie mabe. Bango wana nde bazosala ke ba bénédiction ya Bellevie efongwama. Po nzamba yebi motema na ye. Nzamba yebi ye. Et aussi nzamba tia ye. Pona koya ko éclairer mo makambo mosusu na Congo na biso. Pona koya penza kwa ko éclairer ba mwa dossier mosusu na Congo na biso. Imaginez ba ambassadeur bakende kopona kaka mutu wa maboke a participer na ba réunion na bango basala ba échange ya ba makambo oyo ezoleka na ba pays na bango pe baya ko compléter moi quelque chose. Quelle considération. Cela veut dire que batuana penza bazwaka tana bango pona olanda ba film ya Bellevie. Bazwaka penza batana bango pona koya kotala penza ba film ya Bellevie bamona kateno mwana mwasi ozo sala msala malunga soki bato ya libanda bandimeli Bellevie. Que dire nous Congolais? Ondimela Bellevie te. Boko préféré na bino boya ko finga Bellevie. Boko préféré na bino boya ko chola Bellevie. Boko préféré na bino boya ko lobela ka Bellevie mabe. Boko préféré na bino boya ko sambwisa ka Bellevie. Mais ba pays mosusu bango wana na ba réunion na bango ya minene na place bazokende osala ba échange ya makambo ezoleka na ba pays na bango. Ba préféré na bango ke non to bengisa Bellevie. Bellevie aya. Bellevie aya koloba liloba moko. To yoka yepe. Ezaka pasi bandeko nanga yango kala muke na ndeki na partager na bino kande to yebisaka bino biloko ya kitoko eumelaka te biloko ya kitoko ekendaka na ngombangu. En tout cas soki otielaki nga j'aime te c'est forcé tiela nga j'aime partager nga vidéo commenter ekosala toujours malamu nga nalingaka toujours ba commentaire na bino na préféraka ndenge bo commentaka nalingaka ndenge bo partager bonne nouvelle etambola partout dans le monde ekozala toujours malamu.